Ye moko mamsa pesi gu pe mpifo na challenge fo bomona ekomi na bafete ya mariage bazoyembaka sila bisala azali nakobanga eloko te bazokuti bakoma obimela yango na bafete etusala mariage no mpena obimi nango. Bienvenue, tu as créé quelque chose, hein? La chose là on ne sait pas gérer de o pena ndeza prise à suka o esikisi bato mayele. Donc veut dire il faut luka bienvenue na yo ayembela yo benzemba ngo bakoko yemba siko est-ce que ekanga mambo na yebi te so tokosuka na ndenge nini mambo ezokomaka sérieux chaque jour mambo ya challenge est-ce que kosilaka nde question na nga na omi poser ti siko na oyeba te so eza ndenge nini ekopesa baye nyonso yanga mbote baye nyonso ngai ya ntongo ba SB bakuku nyonso napesi bino mbote na bandi na ye moko ya liboso numéro 1 kutukala déjà partir à lobby bakombo na bino nde moto ebanda odefile échange te ebeba te lobby ekeye ezongi azwaki mpe bleu na ye esombameli ye epai ya ye moko mon partenaire sur James Kemusa azali nakobange ata na sopi nguba na banga te poso ya ye solution ezwami ata o na pandi biloko ya mama wende nyonso na banga te po ya yaka soka kiti maman c'est signe bobonga mapolo kepi porte-clés ezali mwana nyonso ya SB Abakuk oza na vacances na Kinshasa comme mwana poto mwa tour biso ya biso bakombo yebana identité déjà connue bien connue yanga bomona ngo déjà vendredi ndeni na onika ngo de ambala moko babe maman ngo na ebisaka bino bobonga te bosombelanga polo bosombelinga t-shirt déjà partenaire déjà lobby déjà fois sombela moi 2 personnes yo poza na telema pe somba polo somba kepi somba porte-clés pona boyebi tanto ça ba descendre to la équipe mobimba fait la tapena veut dire c'est pela yo pe komone le kanaka na kati ya marambango donc ndenge ezalaka na pesi merci mingi na ya mami longo vendredi yango ezokoka bato ba bouger te ba promesse et banaka te bon nzambe ka yemoka yebi to on compte sur Dieu quoi. Ya mami longo na pesi yo yayo yango wana na pesi charmante charmante mbote iya baku na pesi yo yayo ya minene yango yo bien box mamba somo déjà pe nzamba na biso elongo mingi nde mabondeli na ke kopesa mbote mama Alice de moi mama Alice oyo kana te nani na yoka oko mama yoka na ko mama na ngai fonte sili mama te ya mami longo tour fati na yanga fontaine ya poudre na ya mai biloko ya maquillage na ba rouge à lèvres ba rose ficha ba rouge bordeaux ba biloko couleur na linga yango ne sala nga guma kasi na ba pal moko ya kanda boye na ba gloss ba pal ya bakuko za na ba guna ngo botika pardon botika tana loba donc nani susu na bosani kopesa mbote na kopesa lisusu mbote na mama na ngai mama Françoise na pesi yo mbote tala kaka yo mibaye lokwa yo bazalaka te je suis désolé merci énorme na baye nyonso ya ngai ya ntongo oyo bazalaka toujours wana Simon Paka madame Simon Paka mwasi ya mobali ya bato ya mama Nat na pesi yo mbote oyo bokaka kaka bato mosusu yo wana na bwaki yo eske odongoli mutu na mapeka te Simon Paka mobali ya bato mobali ya mwasi moko mobali ya mwasi moko la véritable Nat de nous na pesi mbote kuna partir à Sudaf ndamba sala bino bolamu na libala na bino pe bana na bino pe libota na bino mobimba donc comprendre que challenge o muta longolango azate a botamité arate je suis désolé challenge o ezo longote tikalika na terrain bato bazo kamwa bazo mitu na soki ezani ba misuku ba komo changer ngo ndenge zana bokomi ko adorer metango yembaka Patrick bakalose Patrick wana yo wana komi mukuse na ngana bona ngama Patrick ngana kikanda bakarano tango yemba ngo bato ko adore na yotibino on a réponse à tout ce que vous allez amener on aura une réponse à vous donner
Ça, c'est pas une adoration que tu fais là. So, koti boîte, so, koti bar, so, so, yemba. Na âme, na esprit, na nzoto, na se keye. Oya, koumi, ça t'enkolo. Biso, to yemba, on bongote. Biso, to yemba, normalement, parce que c'est une chanson. To bini, to sisi, to leki. On amuse la galerie. Et puis, to leki. Bongo, sko bino. Bozo, koloba, qu'on adore. On adore où? Yo, tango adoraka na kati ya boîte. Tango adoraka na bar. Adoraka na bar. Patrick, wana okangi miso loketo ndi batie ressort ezoningana e mati ekiti ezongi ekei wana molimo si ekei nzoto mobimbo si opesi pa satana. Voyez bah que c'est ça, c'est ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle adoration, parce que nous faisons. Hein? Loketo ressort et fonga makaka soki molimo déplacé. Nanzemba Patrick bakalo. Ah fallait ko manga il fallait voyez bah côté kada âme. Parce que tu as biso normalement tu sais à musée galerie to leki a pas d'adoration a mekenda te kuna na mona te mutamina na ko banga kangi miso akei lo kwa seloni ezala kate donc beaucoup supporter muta leka te ya toi na bino maye les propres soins muta bouger azati nazo yoka kaka bilobela na ba mignoti ti abato oh vous adorez est-ce que vous faites là si la ndengeni na côté les mabina na kata ba manque de immaturité alors kofi tanga bina ya manque d'immaturité te kofi papa na biso kofi papa na biso ya dégradé ako tumukola papa botinga tanga binaka ozobina papa mobimba ye tui papa mobimba ye tui wana ya immaturité te so kofi abina c'est normal so si la nda bini et comme immaturité. Mais vous, des fois, vous dites des choses que vous ne comprenez pas. Oui, bien, naturellement, on dit que ah, mouta gaieté, ah, mouta mimaka, humour, na bonheur ici kazali, na joie, na gaieté ici kazali. Batu ba nzamu akela batu musu bongo. Ya kwa mams. So kaza na obien, ako se défouler, brozane bien, azo sepela et tout ça. Et puis, tanga bina ka bongo baba kukuba sepela kayon na cheli bango na liboso, na chela bango ngoli susu. Na cheli susu. Na baksa, na baksa sous. Vous comprenez? Mais toi tu te permets de dire donc tant fallait à gobina, fallait à immature. Fallait que tu vidéo mo ketambola ya fali na kata bureau moko boy. Soki na kata réception moko afuka miti na mabela kititi na mabele en sous le sol okuta ya osela ngo challenge. Challenge wana ekoka batu te po batu mba buka na makolo. Na kati ya ça la réception à boto. Il était immature. C'est comme t'avais na ndaku na ye, aseli ba fan na ye. Mais moi, je comprends pas. Azali nani artiste, comédienne, azali rappelle na humour makasi na kati ya comédie na kati ya nini ya musala na. Alors de temps en temps, il faut humour na wana ezala rapona ko sepelisa ko longo. Et puis combien de batu ba longa na souci kata ba monika vidéo ya mams et bimi a obina. Oyebi combien de personnes ça leur fait du bien? Ora mutu mususu kim azue sengo. Qui m'y continue à monter, madame, sous déception, moi, je déranger, attali, maman, ça va me faire. Oh, mon taille qui n'est pas. Yo, lobby, que ça, yangote. Vous savez pas. Au cas où, vous allez confiner, et si, comme vous allez confiner, vous allez, moi, azala, déception, n'a pas problème. On dit, mon violent, n'a pas moine, on dit, vous allez mature. Ce n'est pas ça la maturité. La maturité, c'est pas le fait de ne pas danser en public. N'a pas corriger, mon talobi, ma camboine. La maturité, c'est pas le fait de ne pas danser en public. Danser, ce n'est même pas l'immaturité. Danser, c'est faire plaisir. Ou faire plaisir aux personnes tierces qui veulent te voir. Peut-être, nga la fête, nga na lingi na mona yo, ou bien fan de ba lingi ba mona nga, ainsi de suite. So ba moni nga na bini, po na bango ko sala bango esengo. Parce que musala nga na salaka, et ils ala rapona ko mema, bonne humeur. Gaieté la bonne humeur. Et c'est normal. C'est dirais normal. L'immaturité, c'est Akimi. Okimi concours, yango ne immaturité. Tout ça là, clair et net. Yango est la véritable immaturité. Entre autres, l'immaturité. Je te vous dis souvent que, n'a pas comprendre, parce que j'ai un problème. Refaire dans mon fallait pas soustraire. Donc, l'immaturité, c'est plutôt ce que vous faites là. L'immaturité véritable, c'est quand vous fouillez la compétition. Au lieu de faire face, vous avez fouillé. Vous avez déclaré forfait. L'immaturité, c'est la manière dont vous faites vos analyses bidons. C'est ça l'immaturité.
L'immaturité, c'est une personne qui, là où il faut prendre des décisions, là où il faut se comporter en star, nde aokoka te. Yango na nde immaturité. Immaturité eza kobina te. Jamais kobina ezala immaturité parce que ce qui ezaki immaturité, mais école de danse ezala te. Mbele mutu la profession na ye ya vie mobima lokwa danse ezala te. Donc, ce que lobby que si la poids bina kaza immature, c'est que yonde faut revoir. Et puis, à tous les danseurs du monde professionnel, bah ya ko expliquer muto azolo ba ko bina eza immaturité, que za profession mobimba. Danser c'est une profession. Danser c'est une thérapie. Voilà. Muto muso ko bika kana ko bina na ko yemba abiki. Et le nyonso za na immaturité et ko kozala jamais profession. Le roi ko kima concours. Et cause à la profession te ba cause à l'école te ko kima concours ba nominé yo kimi et cause à la maté mais école de danse ezali donc obine ya lisumu te ya immaturité te ce que lobi bongo c'est que ba fali ba Koffi Olomide ba star nyoso beaucoup misaka ba leki yo muto lobi que immaturité kobine eza immaturité po batola ba gagner ba vie na bango na kobina. Je connais des danseurs professionnels lelo na pesi Moss mwana na ngai yo azalaka na France il fait kuna sa ba pub na ye na pesi mbota azaki na séjour na kim to suite en moi atenga pe très occupé na misala musu ba cop musu to zaka nango en dehors ya nini elianga nzoto mwana wana akenda alonga kishisa akenda poto pona danse Jenny wa koma kobina na Fally Ipupa soko yebise ke kobina eza immaturité il faut kangisa yo. Ba danseur nyonso mokili, il faut ba telema ba danseur nyonso professionnel au bazana mokili. Il faut ba telema ba yebisa muto a lobby que le fait que si la batinde linga ikaka moi parti moko muto mo a lobby que si la nenga za nenga bina wana eza immaturité, ba koko permettre te mutu na bango akimi abinaka. Po eza impossible. Oh. Bo bino nde bo wana ba pensée immature. Yango na zongi sona tout non ce qui école de danse ezalaka. Danse eza thérapie mobimba. Danse ozomona eza thérapie mobimba. Na cause na souci keneka za na problème okokobina te. Mais soko bandika kobina romona o se défouler makamone se longwe. Ba chorégraphe professionnel bazana inakuna. Musa na bango ezaka a danse. Chorégraphie wana eza partie à danse. Ya. Bo verrez voir bilo boso loba. Mémoire et ça la caca. On aura des réponses à vous donner. Et encore na musala oyo, mam sa salaka. Il faut nécessairement danse ezala et faire partie. Parce que na kati ya mutu oyo ça la théâtre, ballet ezala na kati ya théâtre, na partie à théâtre, ballet. Yango komona soki ba sala ba komona ngo kiminga ya. Ba partie moko théâtre ba bengaka, je crois pas des griots. Griot, hein, quelque chose comme ça, ou encore ba théâtre, bon, ça ba théâtre classique qui est ba salle. Donc c'est ça na partie mon nene na kati. Au moins ni ko kota na musala boyebi domaine nangote. Botu na batwa na ina boyebi c'est bien que donc ça fait partie à comédie. Donc c'est ça la partie à théâtre. Peut-être que boyebi tenem c'est rabino boko tanga boko zo ba dictionnaire ana makambo. Tango zo ya ko loba, lobi ko se documenter. Documente suffisamment parce que on aura à te dire, à t'expliquer ce qu'il y a. Avant de dire des choses, de tenir des propos, il faut venir se demander. Mam ça sala ba ballet, a sala ba nini non, ba théâtre classique, ba théâtre sala marana danse. Oyebi ke danse ndenge ezali bongo. Danse et koko ba concours mo ba sala na États-Unis na poto boy. Ezalaka danse ozo a communiquer message. Ora ba tie fond sonore. Muta osala ba geste azolo belane ti guerre ya est na ba geste ya danse classique. Ya. Nazoye bisayo. Blague te. Donc avant de venir parler en public, prends le temps de te documenter suffisamment. Si tu as de failles, vas-y poser des questions aux gens, ils vont te dire. Donc, le fait que Mams puisse danser en public n'est aucunement une preuve d'immaturité. D'ailleurs, c'est preuve de maturité. Elle fait preuve de maturité à haut niveau parce que par sa danse, elle communique la joie
aux personnes qui sont frustrées, aux personnes qui ont des problèmes, des déceptions, des problèmes, na stress à poto, tout ça là, na stress à misala ya Congo, na stress à koluka mbongo ya Congo. Donc, nayebisaka bino malamu, nayebisi bino bongo na bino ya na cage, ebima te. Nango na travailler ba bongo na bino ti dati. Donc, na tchango na cage, na sene ebima te, po eza na cage. Tango oya bongama. Pas d'insultes, on va se parler, mon frère, ma soeur. On va se parler, on va discuter. T'as pas d'argument, t'as pas de preuves. Va te reposer et reviens-nous l'année prochaine après avoir été suffisamment, je dis, j'insiste, appris, instruit. C'est important. Biso mémoire et ça la caca. Ah, eza babakouk, blague yati. Oh les caca. Tu as le culot de dire que le fait de danser en public, aza immature, c'est que fingi ba dokolos, o ba gagna vina obina. C'est que yo fingi Kofi Olomide, o fingi Cindy le cœur, o fingi nani ainsi de suite. Baton yo so ba bina na TV. Donc ba immature, baza na personnalité te. Eh! Ndeko oyebi te tuna nde ba expliquer yo que danse eza profession mobimba pour certaines personnes. Eza bino ba congolais nde mubozaka na ba pensée bouclée qui vous font dire et vous font croire que le fait que mutu abina aza immature. Non, une personne est libre de danser ou de ne pas danser, et ça dépend aussi de quelle danse. Osomon baselinga nzembo nabina te likolo na yo sia nabina te likolo na yo po yo nani z napema te namela soki te likolo na yo napema te namela soki te likolo na yo yo nde nani botuna danse eza profession botuna ba Jenny ba yebisa botuna ba nebele ba gagner ville lelo na danse oyo ozomona immaturité wana bo rêver nan. Le monde change, le monde est tambola na vitesse autre que lobby. Vitesse ya lelo eza ya lobby te. Lobby danse d'ailleurs que tu danses depuis la nuit des temps ezalaka na valeur nango parce que na ba balé yango na ba matanga ba binaka na matanga soko tuni bandeko na biso ba sakata ba yebisa nde nini balelaka na matanga na bango. Romona que danse eza na place nango même na culture congolaise. Danse eza na place munene na culture congolaise. Donc soki muto ayebi valeur ya danse te, c'est ka yebi te ko même Afrique ya nini. Pour Afrique mobimba, danse eza na place munene. Eza pour mundela lobi ke le fait de danser eza bozo rêver bo danser grane. Mundele nde muto ya ko faire distraire biso na mboka o na bisa bino na ko ta politique bo comprendre. Mundele nde mutaya ko distraire biso na mboka po mboka na biso marché te bako na biso tango bazalaka tozalaka peka ko bina mais toyebaka ni babinaka ni basalaka musala ni basalaka bo toyeba ko dispatcher yango bango nde mbaye na ba distraction na bango ya ndinga mabe pona na ba profitera na kati ya distraction na ba lesera biso. La danse restera quelque chose de presque sacré parce que oyebisanga mulu batanga zo bina danse eza na kati ya nini ya culture na ye makasi. Musakata azali mongo ngala azali yango kutu ya mongo yango boyoki nako bangelo kote sila bisala azali kraka nako bangelo kote diamske musa azali ko bangelo kote emeka azali après du culot pena yo lo mama ningwana yango na bisa bino bokene ko yego la culture hein. Il faut aller vous cultiver, c'est très important. Connaître au moins ce qui se passe dans notre pays, connaître ce qui se passe à l'INA, exactement. Bino mbosa la théâtre, soi-disant, biso to sala rango, to yeku to kaka lobby, non ku to sali yango te. To isa informer mieux que vous. Et ça, nous sommes des makambo ya culture. Il faut savoir se cultiver, savoir avoir les informations sur tout, presque tout le domaine. Avoir au moins des brins des informations dans chaque domaine, avoir
quelques informations. Il faut t'informer dans chaque domaine. Ce qui lelo lingo sala élément moko en tant que journaliste, en tant que konifuanti sur internet, ko pesa ngo moi forme. Il faut que tango ya koyeba ko se documenter kakate ya ko sala pe ko yeba pe connaissance ko beta moi historique nango. Oyeba kezalaka danse et ça na partie munene na kati ya culture congolaise. Ça c'est de 1, de 2 na chaque culture, na chaque ethnie, culture, na chaque clan, na chaque nini danse ezalaka na place yango monaka musique na danse etambolaka makasi na makila ya congolais. Pourquoi? Parce que au moment même ceux qui m'ont pas fait ça communiquer na tango ya kala, ceux qui ba beti trompette ezali déjà loko ezali instrument ya musique pour na ba biso ba beti biloko na ba beta wana ba bengisi bato komona ke avant même mokonzi aloba il faut ba bina nanu komona ke na mboka ezalaka bongo avant mokonzi aloba fa faut ba bina balele ke sali moi danse et tout ça là, non pas parce qu'ils sont immatures, non pas parce que le roi est immature, non. Après ba yewana ba lobisko likambo o ba ro sakola ba pesi loi décret ko koya depuis la nuit des temps. C'est comme ça. Informez-vous d'eux. Donc ça fait partie du théâtre. De temps on se permet de que le fait que Mams danse en public, c'est le fait d'être, c'est qu'elle est immature, c'est que c'est toi qui es immature, c'est toi qui n'es pas informé de ce qui se passe réellement. Mams azali porteur de joie. Azali muto azali ko transmettre joie. Nzamba salele le kwa kanalo ezo pesa kimia pe sengo na ba mabote ebele. Na musala na ye. Alors pona yango baba coupe de temps en temps ndenge bazora temps ya kozala na contact na yete ayebi ko maintenir ba fan na ye na ko pesaka bango biloko pesaka bango esengo, entre autres ko katela bango mwa loketo mwa ko binela bango mwa ndambo mwa ko pesa bango eloko esengeli mwa vidéo moko ya mwa danse ya tournage bato baye ko tourner po baza na esengo baya ba kozala na problème te akozwa apesi bango mwa ndambo ya esengo na mwa katuringi ya danse dans ces professions mobimba, dans ces professions, il y a des écoles de danse dans mokili mobimba partout dans le monde. Oyoyo, batu bazo ye kolaka ko kat zengaluke to wana zo mona kaka moni koko bilali so za ina bamboka mususu mbe zengaloke to wana wa beta wana na clip power wana mbe ba pesa yango ake ye kolisango ba nene akanga ba frère wana ninga sala ka bongo. Ce n'est pas l'immaturité mon frère. Ce n'est pas l'immaturité ma sœur. Donc zotangu ya ko s'informer ko yeba que danse et ça fait partie du théâtre. Ça fait partie du théâtre et ça la bongo. Donc pour la danse na clôturer so roye na royal isusu na roye expliquer que mambo loba oye bien ngote va apprendre et tu sauras c'est quoi exactement na yesusu na partie mususu roye bisabino tana bisabino botindela ngambo na tap send bolingate tana send botindela ba famille na bino mbongo na tap send na code 6 à 10 bolingate na kozila na zeli na moni elote. Or que ndenge zana ngai boye le lobby biso to mona ki totala ki tana sala ki pub to sala ba pub ya nous bobi so ko tina na tap send tinda na code 6 à 10 notre power 6 à 10 ne code oyo komi na SILA 10 kocha YT kocha ba L mi baleti na insista ne loko wana explica bolinka ko sa elate omoni lobby awa mutu oyo a gagné billet d'avion azwa qui appelle ya Mams ye moko donc azana comme na numéro à Mams donc ndenge eleki bongo donc fan wana azalaki na esengo makasi donc oyo abenga yango mpena lesa punda lesa oyo ya solo na vi nyonso fe tambola abongo atanga etambola abongo donc osilikela ngai te soki namonaka na balive na ngai te okommentaka te osalaka eloko te tobwaka te oparticipaka te osoutenaka biso te na badescente tobwaka te eza pena lesa punda lesa o makambo ngo tambola ndenge wana et mutu nyonso ngala kama ndeba ba kama ngo bokinanga okitisa te hypocrisie oh non moi c'est parce que je non ngara na pasi ya osenga mais ba conscient ba mo ba yaka ba sala makambo na bango ka ndenge sala maka tap send lelo ezongiseli le foot ya mutu oyo asaleli code ya sila 10 mingi parmi bato basaleli code ya sila 10 mingi tala lelo yo mutu azwi mbano na ye azwi kaka mbano na ye te ya billet d'avion baprometaki ye mazwi lisusu mbano na ye ya koyoka star na ye na telefone na ye abenga ye basololi babeti lisolo ebi nde esalaka gu star na oyo olingaka makasi wana abengi yo mpo ayebisa oyo koganye billet d'avion machin truc na tap send na ezano baambassadrice bazali mais eza na bacatégorie ya baambassadrice eza na baambassadrice na baambassakwiti
na tap send oyo donc boya kotiaka monoko lisusu te o ngai kuna bandango kala osala nini lelo ekomi na niveau ya billet d'avion siko fo tala nombre ya bato oyo baotinda na tap send tindelaka na watanga mwa mingi obeti kaka code sila 10 bapoint na yo ezomata vacances na yo eza nango assuré basombeli na bango yo billet oye na mwa kine osali bozongisi boye baosombela yo ya destination nyonso billet d'avion na ya destination nyonso ta siko ta niveau bavacances mpe yango ebele boye okei na yo otindeli ngai otindeli famille osali bolamu tout autour de toi mais bolamu yango efuti yo ozo comprendre atiki bino botala na image yango esengo oyo mwana mwasi azalaki nango bongo nsima nango biso moko tobeta na bino su lisolo heure moko au revoir bolanda. Et ce soir, c'est le grand tirage au sort du jeu concours qu'a organisé Tap Send. Alors ce soir, c'est le grand jour parce que nous allons vous annoncer c'est qui le regagnant. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les Abakou pour votre implication sur ce jeu concours. On a vu tout le monde voilà, essayer de gagner et tout. Et aujourd'hui, c'est le jour où tout le monde a gagné. Donc voilà, on n'a rien triché, en tout cas, tout est là. Il y a beaucoup de papiers. C'est du premier au 108e numéro. Donc là, il y a des numéros de téléphone et ça sera simple. Pendant le direct, on va prendre, je pense, un papier et on va appeler. Tout se fera en direct. Donc vous verrez qu'on n'a pas triché. Tu reçois papier, tu as numéro, on t'appelle ici, c'est bon. Vous êtes prêts? Ready? Donc voilà, merde. Je pense qu'on va commencer. Bisous de tricher à terre. Jour J, coucou mes abakouk, les abonnés, à SP, tout le monde, voilà. Au mieux, Swazaki, branché, scotché. Na tap send, na concours, na biso. C'est à moi du. Yeah, oui, parce que nous avons le bail. Oh, maman, ça te chaki. Voilà. Et c'est là que vous allez vous sentir. Voilà. Encore? Ah, encore une Place vous allez vous sentir. Pour éviter les billets d'avion. Mon famille n'a pas joué ça. Aïe. Maman, vous avez tap send. Tap send, ça va surprise à vous. Voilà. Ok. Numéro 52. Numéro 52. Des ananis. Numéro 52. 52. Je pense qu'on va l'appeler en direct. Quel pays? Je sais pas. 52. Donc, billet, non, il y a sûr, il y a un Je te passe le numéro, c'est les États-Unis. Oh! Parce qu'on va appeler en direct, non? Je vais l'appeler. Merci. On peut avoir le numéro. Oui, attends, Le numéro de la personne. Félicitations, hein, numéro 52. Hein. Il s'appelle Kissina. Kissina? Ouais. Eh, Kissina Dimassa. Je peux avoir son numéro? Oui, le plus 181. Oui. 183. Plus 181, 183 et puis 98. 98. 33. 33. 92. 92. Il s'appelle Kissina. Ouais, haut-parleur. On va mettre le haut-parleur. Attendez, on va. Tu as un problème de connexion? C'est le. On refait. Plus 181. 183. 98. 98. 33. 33. 92. 92. Donc tu changes. On va Là, changer. vous allez changer. Ah. Non, il faut enlever ça. Ouais, on met carrément du côté. Dommage, hein? Non, je vais tenir le téléphone. Oui, merci. Vous bandez les sous-sous.
Balokisi na balokio, hein. C'est bon. Numéro 75. Numéro 75. Ok, attendez. Numéro 75. Le numéro 75. 75. Voilà. C'est la Belgique. Belgique. Oh. Ok. Prenez plus 32. Plus 32. Plus. Attends. Plus. Ouais, plus 32. 465. 465. 25. 25. 73. 73. 35. 35. Il s'appelle Oliviera. Oliviera. Ouais. Ok. Nimi Kinzi. Mikinzi. Nimi Kinzi. Nimi Kinzi. Ouais. Oliviera. Oliviera. Voilà. Vous avez mis un haut-parleur? Oui. Ça sonne. On va ajouter le volume. Oui, allô? Allô? Bonjour, monsieur Oliviera. Oliviera, c'est vous, monsieur? Oui, bonjour. C'est Sila Bissalo, hein, la maman des Abakou, Maps. Vous avez gagné un billet d'avion. Vous avez gagné un billet d'avion sur TapTap Sand. Oui. Mais vous utilisez l'application TapTap Sand, non? Oui, j'utilise l'application. Oui, vous avez gagné un billet d'avion pour Kinshasa, à leur retour. Ah, merci. Vous êtes en direct là. Félicitations, vous êtes en direct. Non, ça mérite des applaudissements, je pense. Ouais. Merci, hein, Félicitations. Cécile Abissal au téléphone là. Oui, Cécile Abissal au téléphone. Comment je peux faire pour... Tap va les contacter. Tap va vous appeler. TapTap Sand vous appellera ce soir. Là. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Merci. Super. Bonne soirée. Bonne soirée, merci, félicitations. Merci. Super. Super, et voilà. Donc, merci à vous. Et ça, il peut bien des premières personnes. Mais ici, il était dans TapTap Sand, ma surprise est belé, donc ne vous fatiguez pas, continuez toujours à. Il y a routine d'abord envoi na bino, tu éviter le zali billet d'avion. Demain, tu évites au TapTap Sand, dans ma surprise, à réserver ça sera une maison, une voiture, je sais pas, voyage. En tout cas, il y a ma surprise. Donc voilà, vous continuez toujours.